Abonnez-vous massivement sur Poulimédia Télévision, cliquez sur la cloche de notification et recevez toutes les vidéos que nous vous proposons. Abonnez-vous. C'est vrai, hein? Oh. Il faut vraiment soutenir les marins, surtout. Donc, il y a dit, tout le monde, il y a vie. Merci beaucoup. Nous avons bon représenté la sécurité de la méta à présent Bosso. Mais là, quand même, besoin de changement beaucoup ça. Nous photo de te comprendre, nous avons besoin de changement. Vraiment, Congolais nous sommes baki. Sozana souci mboka. Il faut qu'on devienne un peu de salam. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup la chaîne de l'État. Na initiative na yé, na sagesse na yé, les gens mboka de pour la bonne marche à pays. Surtout félicitations na président Bosso de Nazaré. Parce que le tout autant là, Congo mouvement. Congo ils ont besoin de changement, ils ont besoin de camper qui. Ouais, Bampani na beto boala, moi tout va qui m'annonce. Moi plus avoir rendre visite na président Bosso. Yaki ya Ben Mpangi, yaki ya Yaya, yaki Mbuta na beto boala. Il faut bien soutenir Yann. C'est-à-dire, imagine ya chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Faut m'abeto beto qu'il en fout un changement, ma camion sur quoi bien. Vraiment, les abaké, n'a plus la belle Bampangi. Mieux que tu as changé. Parce qu'il y a l'air, il y a fait quoi dans la bouche, la droite fait. Il me disait qu'il a besoin de changement. Il y a un star, un bel leader, il y a bien une ça pour rendre visite à président Abito. Bampangi Abito Boala. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup pour la compréhension. Abonnez-vous massivement sur Poulimédia Télévision, cliquez sur la cloche de notification et recevez toutes les vidéos que nous vous proposons. Abonnez-vous. C'est vrai, hein? Oh. Il faut vraiment soutenir les marins, surtout. Donc, il y a dit, tout le monde, il y a vie. Merci beaucoup. Nous avons bon représenté la sécurité de la méta à présent Bosso. Mais là, quand même, besoin de changement beaucoup ça. Nous photo de te comprendre, nous avons besoin de changement. Vraiment, Congolais nous sommes baki. Sozana souci mboka. Il faut qu'on devienne un peu de salam. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup la chaîne de l'État. Na initiative na yé, na sagesse na yé, les gens mboka de pour la bonne marche à pays. Surtout félicitations na président Bosso de Nazaré. Parce que le tout autant là, Congo mouvement. Congo ils ont besoin de changement, ils ont besoin de camper qui. Ouais, Bampani na beto boala, moi tout va qui m'annonce. Moi plus avoir rendre visite na président Bosso. Yaki ya Ben Mpangi, yaki ya Yaya, yaki Mbuta na beto boala. Il faut bien soutenir Yann. C'est-à-dire, imagine ya chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Faut m'abeto beto qu'il en fout un changement, ma camion sur quoi bien.
vraiment les abakés n'a plus la belle bampangi mieux ce que changé parce que na l'air ya il fait quoi na gauche à droite fait me disait que peut-être a besoin de changement et bien mon star na belle leader la bin ya ben nous ça pour rendre visite na président na Beto bampangi ya Beto Boana. En tout cas encore une fois merci beaucoup pour la compréhension. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kuli Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa nde bongo kasi olobi na ngai mpona bongo naye kososola ete yo nde ozali bongo. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te pour l'éternel. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda obelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini nanga. C'est avec assurance nakoyemba Yesu azali lisungi na ngai lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nazalaki mpate oyo atungaki nzela kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. C'est toi le mon berger. David alobi l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate
malesi oza nzambe na ngai. Oh Jésus, alléluia. C'est avec conviction na koyemba Yesu azali misungi nanga, misungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nakabela yoki bolenge na ngai nakabela yoki bolenge na ngai tala na ngai nyonso olingi, kasi na suka nayebi te naza molongi. Alleluya. Nzela na yo etesevaka te,